bonsoir bandeko na ngai bami connaissance bafanatique nyonso tu balinga Roger. En tout cas bato nyonso tu basepela na mosala nanga naza na regret ya koinforme bino naza victime ya video moko boye ya bien te oyo eza tenir image na video wana eza nini. Donc lokola moto nyonso tu nga Roger mpe naza na vie privée, donc na vie privée na nga d'ailleurs ya makambo na nga nyonso naza na vie privée. Nazali vivre na une copine pour pas aller libanda mboka. Donc tant on vivre tout na monake. Donc idéologie na yena ngezo simba soute. Na préféré na couper court na relation là. Alors il y a na bano linga to continuer donc abanda luka ba voies moyens surtout. Maintenant nazali ki suna besoin été. Le rôle à mon a besoin été donc pour na ye a préféré. Donc parmi les appels vidéo, tout ça, les mopé, yobika ndenge zalaka. A préféré que sa image, mon appel vidéo, tout ça, benanaye. A tiango na kata réseaux sociaux. Yango na zo invité mutu nyonso alinga Roger. Donc so zu image ya bongo, en tout cas, kotala te, eza bien te, effacer yango. Ata po moni ba jaloux. Bato baluka déstabiliser Roger, basali ba commentaire en tout cas kolanda te. Comprendre que wana sezaka façon ya bazo luka déstabiliser moko na bino ba luka déstabiliser oya bino bolinga mingi. Donc eza benanga et boza à l'aise et koleka naza mutaliboso te oyo basali loka bongo pe ba yo sala ngo jour nini donc jour pena Pâques jour OK baluka basacrifiaka mwana nzambe. Donc bafanatique nyonso tu bato balinga Roger boza à l'aise eza mopepe ekoleka. Donc eleka nango esala nango ma 2-3 jours mais bozala sûr que ekoleka ekochange mpe eloko te. Donc bacampagne nyonso tu wana na mayo